Ashiti longwa na Islam, longwa. Kiezi na politiki kuna koiba mbongo. Longwa na makambo Islam, to tumba ndaku na oyo. To tumba. Soki biso to kufi, to ke paradis. So to bomi o ke moto alifelo. Longwa na makambo Islam. Longwa. Yo mangala to landa bino mandaku. Kanganga bien, kanganga longanga bien. To landa bino skola mandaku. Oyo ki to après na nyoso.
c'est là. représentant légal eloko azosala eza ya liboso kimoyibi eloko président ya république azokoya yango oyo kimoyibi état de droit ezali biso tozali na représentant légal moko Youssouf Kibondo ezali na journal officiel oyo ebima na présidence de la république ezali na bajugement nyonso ezali sikoyo tozokomprendre te ye amangala azokendeka kuna mpona nini yango amoni biso na entrée ya mot fleuri problème na biso ezali susu magere ezali boye Mangala na Moussa Rachidi bazwi conseiller juridique ya Mangala na ya président de l'Assemblée nationale Limboso aza cap
kafir bazuye batia comme candidat ya ba musulman eloko esalamaka te na kati ya eloko wana tokolinga ngo te parce que tout d'abord Mangala aza représentant légal na biso te soki tembe bazwa Mangala wana batinda na ba mosquée akenda kosambela na ba mosquée soki akozonga vivant c'est-à-dire akozonga moko mpona nini bato balingaka te Mangala asala eloko moko te na islam na biso ata toilette apamba tonga te ata toilette apamba tonga te mutu mibale eza alimwini aye mbongo na biso ya télévision toana méchant oloba mais toana méchant soki te ekoma sikoyo opération toyebi ndaku opération toyebi ndaku jeunesse ya république démocratique du Congo en général Kinshasa en particulier toyebi ndaku ya mutu na mutu Mangala tokomela na ndaku na yo mwini tokomela na ndaku na yo Musa Mondo tokomela na ndaku na yo Musa Kalema tokomela bino na ndaku na bino ndeta ono Lamboso ndana méchant tokomela bino Assemblée nationale Tona ministre ya justice akala alukaka makambo na bamisilima te soki oluki likambo na biso oluka ndenge osisa yango tokoyela wana assemblée nationale ovivre biso siko président alobi président de la République alobi défendons les valeurs biso bamusulman tozo défendre bavaleur défendre la miimité toza besoin na bamiimité oyo bazeraki mboka na biso mabe tokwaki bango tolingaki na foko tovivre ci beton pourkoma na bamusulman na monisco na communauté alingi réforme te po continue koyiba bazonga konaindre veuve te orphelin te dignité tout kaka bo ozalaka mikoyo musulman azala kaka musulman azala konsidere kaka lokola nganga lokumu ya nzambe eza lisusu te toboyi olongola bashapa oyo baza na bilamba kutu bolongoli bashapa kotela bantu che tomoni awa eza mpona nini toza na besoin mwa liloba na yo liloba na ngai ozali na président de la république Félix Antoine Tshisekedi aye na état de droit asalaki protocole d'accord na bamaska otomonisa communauté na biso ekendeki biso nsima ya accord bamaska balokwe baye kosala wenge na bango biso tozalaki assisté le 13 janvier jusqu'au 30 janvier ya année passée na ministère de la justice nyonso tu esalemi ministère de la justice azali témoin makambo nyonso ekoma apesa biso arrêté na biso ti lelo na ndenge pepe na bimi apesa biso arrêté na biso te ozokomprendre te tozali chez Abdallah Mangala aza sur le président de Grand Levier avec déjà 2 mandats na ye depuis chez Ali Mwingi aye asali 2 mandats na ye ekoki beaucoup les bandits pas ya Ali Mwingi alingi asala filima ya tatu na komona wana na statut ya politique et puis on a komona publicité on va faire les jeux pour la publicité Olié la bango la Mangala Moussa Rachid azali ni imamu azana qualité te azape na manga ya communauté islamique te tosenga bakonzi ya mboka bakona babolongwa je crois que chef ici à l'Union nous en mboka oyo ezali na ye l'état de droit oyo président ayebi biso na kati ya mboka vraiment oyo tozali komona na kati ya islam bato bazokoma islam nde bakomi korepresente religion toza na kosenga na bango te baza na qualité te ya kozala barepresentant na katikati ya komiko oyo azali représente ezali Cheikh Youssouf Tibondo po azali wana batie wana toza na ye besoin te parce que
eti apelisi islam ntango azalaki représentant comment lelo azala sous représentant asali badétournement oyo ya communauté ya islam ndenge nini toka reconnaître lisusu toza na bosenga na ye te en tout cas message oyo comme epai ya président de la république ye nde azwa responsabilité ya kotia kimia na kantete ya islam soki te en tout cas ekozala malamu te mangala tika oloba boye moto oyo mangala biso tolingi ye te ya liboso akotisi tribalisme na islamique ye kutu akonzaki nani islam bien te atumupenda hapana ye enda akatumika fasi ingine ana president we ana tena representant wetu mambo ile anafanya mambo mbaya sana kia kwanza ashitumika mzuri manda yake inasha kuisha sasa yako naluria kwa kubeba watu wengine kwa kuweka hapa njuu ya nini atumupenda angana kama yako anashikia enda akatumika kazi ya fashi ingine na ye anaenda kuingilia mboso ye eko president wa assemblée mambo ile anaweza kufanya anaweza kubeba mafuta ya milomo aina mambo mzuri atumika kazi yake kwa vile mwe mnasemanga sema Waislamu banikaraka ba terroriste batawana ki terroriste kile kama bapende kuacha ima tuko na wamba bacha mambo hii bayacha batosha ule mtu wako Mangala il a salué le représentant et territoire national. Mangala, il a travaillé des mandats. Et quel pays pour Mangala Mangala pour vous s'arrêter pour ordre Yamboka, na islam, din islam et na trouble. Je suis défenseur de droits de l'homme, moi. Mangala a coûté pour ça le trouble, mon côté a pu mener des gens de massacre islam. Il y a ça, il des mandats de juge. Il ne peut pas continuer à faire le jour des gens de Mangala. Islam ezali ya ba musulman. Chez Mangala ozali musulman. Oyebi ba hadis elobi ebele. Soki ba musulman balingi yo te, ça veut dire kotika na ndenge ezali ya kini. Parce que tangu yo salaki, tobimaka na nzela te, torevendiquaka eloko te. Osali ke manda na yo, osilisaki. Che Ali Mwini mpe asali na ta na ye ekobisi oyo toza na ta oyo ezali ya Yusufu Kondo. Yango tosenge pa mokonzi ya mboka atala likambo oyo na etat de droit, siège na biso ezali na Tuileries. Tosenge pa na bino epa mokonzi asunga biso na likambo oyo
oya bimi l'État apesi biso mikanda. Alors biso nde toza na droit ya koengage bato oyo bakozala na kati ya CENI. Mais lelo toza surpris Cheikh Abdallah Mangala oyo asala 10 ans na kati ya mboka oyo na kati ya Islam akonza biso ata tonga ata mbilika oyo tosalelaka mission asomela ata musulman moko te. Mais lelo oyo azotia embrouillement na kati ya Islam mpona kolukaki babenga ye mokonzi mpe azokende kotia bato na kati azwi mutu apose azala na kati ya CENI. Na bukanda nini yango tolingi leta lokola mokonzi ya mboka apelelaki makambo ya droit alobi toza na état de droit tolingi droit wana esala mpona biso bamusulman nde omoni ntina bamusulman bandimaka présence makambo nyonso ozomona oyo. Donc toza islam toyebi ke Cheikh Mangala azokamba biso te akoki mpe kotia mutu na niveau ya CENI te bantu na Cheikh Youssouf Dibondo abela biso mpe te nakanisi ya wana ntina ya biso te. Moussa Rachid longwa na Islam longwa kiende na politiki kuna koiba mbongo longwa na makambo ya Islam to tumba ndaku na oyo to tumba soki biso tokufi toke paradis so tobomi oke moto alifelo longwa na makambo ya Islam longwa yo
mandaku. Kanganga bien, kanganga longa bien. Tolanda bino sikola mandaku. Oyoki to après na nyoso. Oyoki ya. Olongo kama sema miibi. Bazo boto lia mbango ya Islam bino. Bolo ba moyibi bolongwa. Ule mtu banabeba ni conseiller juridique avocat wa nani wa Mbosso, tena ni conseiller wa Musa Kalemu, ni conseiller wa Kalau ngana kende meteo do tande. Meteo. Mo abenga na meteo. Como voy na episode para ba sila. Yo!